Merci, 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 merci na balandinyo sobo misana kolanda chaîne nabino ya Balion de la presse. Kuzo kama mabongo na yeme edino image mopandisa ngo ya mboka. Vraiment lelo toye kosolola nabino mamuke par rapport ya liwa ya notre artiste Maître Pai na kombo ya Mangwaou Ndengi wana. Alors Mangwaou Ndengi wana tikaki biso déjà ya mwa mikolo atiki biso. Mais jusqu'à maintenant, toujours il y a un programme ya matangati. Toujours il y a un programme matangati. Comment ils ont passé? Merci. Comment matang ils ont passé à la France? Toujours il y a la fois passée, toujours qui président Molaï na Congo Kinshasa, ameka ko solana biso makambo ya matanga ya Maître Pai. Soit disant Paris bazo bougeté. Mais lelo toujours libino notre artiste na kombo ya Kinal Maleko, artiste polyvalent, artiste complet. To solo ane mo mke apesa biso na mo ba programme pe ba précision matanga ya Maître Pai ezoleka ndenge nini bakokunda yango wapi ekokende na église nini jusqu'à maintenant toyebi programme ti yango tokolinga tokota ndeko na biso na kombo ya Kinal Maleko, artiste na biso ameka ko éclaircir biso na mwa muke toyeba nanu est-ce que matanga yango basi bakundi to bakundi nanu ti il faut toyeba donc yaza mieux placé pour la kosolana biso makambo ya matanga ya Maître Pai. Merci nandeko na ngai Rico Jenny Nsamuna azolanda biso na ba partage na yo. Merci aussi na Balion de la presse nyonso obokolanda biso. Merci na 5 étoiles de love, étoiles d'amour. Merci na le véritable diamant noir José Leumba et de Flash TV na réalisation. Merci na Balion de la presse nyonso obokolanda biso na moment oyo. Alors turokota ndeko na biso Kinal Maleko ameka kopesa biso nano moi ba information par rapport ya matanga ya notre artiste Maître Pai. En tout cas, on sait que la bande connaît au bord de biso, bon mais qu'on partager vidéo, bon mais qu'on liker et aussi la biso bien mingi parce que information oyo eza il faut penser à la mokili mobimba. Nasi boyebi Maître Pai Mangwaou Ndengi wana azalaki muto acepesa biso abandi depuis minzoto wela ti carrière na ndenge asali. Mais il fallait que tu tire moi ba image na ye mais pour l'instant pour te préparer penza réalisation te to solo la kana artiste na biso na kombo ya Kinal Maleko. Alors na kota Kinal Maleko to kaina nu nini amemeli biso na mukola lelo. Bonjour Kinal Maleko. Oui, bonjour. Merci Kinal Maleko. Alors botuna na biso ya liboso ezali bayo ba Holanda yo na yebi ke batebele ba Holanda yo na moment oyo bali ba yeba programme matanga ya Maître Pai. Alors avant tout bandana nous programme matanga Maître Pai to kolinga to yeba nanu Kinal Maleko et Pai ya Maître Pai to ko benga yo nani leki mwana to koko. Non, pas Maître Pai mwana. Mwana Pas Maître Pai pour mwana parce que Maître Pai na président Maître Pai. oui. Ba uti na donc ngai Pai Maître Pai na mwana. Hausa mwana. Ndenge na benga Jennifer papa. Ndenge na benga Maître Pai papa. Voilà. Merci Kinal Maleko et Pai ya Maître Pai azali mwana ninga bengaka Franco Franco la bangote Jennifer papa. bongo yo zalaka nani Depuis na benga Maître Pai papa. siko yo zalaka nani soki Jennifer aza papa aza Franco ayo zaka lutumba ka lutumba ya artiste nyoso na asibo yoki lutumba ba artiste nyoso Kinal Maleko Kinal Maleko poto bandana na masolo biso to éviter so to ko seka mo mke ko na moi ata mo morsomo ya mke to seka nanu parce que là on va du wana aux artistes complet. Alors to seka nanu mo mke avant to ko tsabat na programme ya matanga ya Maître Pai pesa biso na mo lo moko
improviser kaka. Vraiment, l'invité, makambo ko la kala ko. L'invité. Obi ka le ka mo ke to mo la ko. Tu peux aller le to. L'invité, vraiment. Tu vas ça comment. L'invité. Tu ne capable comment l'invité. Nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne. Voilà, merci. Na basi bauti ko na artiste baye bakaye na ba œuvre na ye. Vraiment félicitations na artiste mso Kinal Maleko. O sepe si Rico Jenny Tsamuna. Rico Jenny Olanda yo ha. Rico Jenny abiso za bienté. Son za bienté. Zelana mikota. Rico Jenny son ana za bienté, meka ko yipsa so. Toye bana no son ana za bienté. Ezana abi ezana ba eko meka ko sa casque so sa casque meka ko sa casque to meka ko sa ba casque voilà na tu casque quoi. Vraiment. Allô? Voilà, le Nazoga. Kitoko. Merci. Alors, Rico Jenny, il y a son et bon, comme ça, de continuer ma solo là-dessus. Namone bongi ponga mo pe na ndoka eko. Na ebite. Na ndoka sanga mo Nazoga nga mais ça va. Nga pe na oki c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, hein? Merci. En tout cas, tout continuer ma soeur Nabiso. Alors, Kinal Maleko, tu banane mamouki, tu solo là qui la fois passée, tu solo là qui n'a président Molayi, alela qui ningi, alors qui na Paris awa, ils ont bougé. Alors, aboya qui bosenga les sous les sungi na Congo. Au mesara bosenga les sungi. Pas Mamadi Mama. Mamadi Mama. Pas Mamadi Mama. Hein? Alors, si quoi, tout est banane. Makambongo à la potosi au bongisi. Merci beaucoup, Edino Image. Tout dans la carte à les lions de la presse. Oui. Makamezo qui est vraiment, en tout cas, ils ont vers la fin. Oui. Bon, bazan a comité. Tout dans la présence de Vos Moussoba, dans le comité. Et puis, tout dans Janifa et Franco, dans le comité. Tout dans Ser Maya. Azana comité to na biso papa na biso Thierry azana comité zana yemoko Rams Ramazani yemoko leki biologique ya maître Pai mango ndengi wana pe azana kati ya comité. Alors ngala zali muto emo na panzaka mwa sango ningi zalaka kino mwa message na juna comité exécutif na juango so na netu yo benga botu ninga ndena koyeba na placement ya kopesa yo information exacte par rapport na zone ya comité nenge bakangi makamfueza ela ne ba bakangi makamfueza biso tout photo yeba itaki tout ça ba artiste comédien. Alors mama kamezo ke nango moi ça va ezo ke nango moi bien malgré tout bon manungu nungu mike ezanga kati na place matanga voilà kolela nengo tu ko ba makambo kolela eza makambo kolela vraiment tene tout so bengango parce que tout monde ango tant ba comédien ba kufa na kini tout monde ka Maman Olive a sa rappé ba action tout le monde a maman Denise P maman Denise Tshisekedi P a sa rappé ba action tout le monde a kayango. Alors
bato ebele balelaki pe neti ba Jennifer Franco na bango alelaki pe ah maman ezala kaka teke na Congo soki pe biso na poto tozwi problème toza ba comédien mais biso lokoti pembe na yo te soki moi oni ezali ke no moi loboko so moi poche ja moi bien biso po sungi pe biso c'est tout ko na poto ke to na ba difficulté te donc voilà Jennifer alela na émission alobela mama di mama et puis to mona ba sœur na biso Zoua aleka sur l'émission alobela ngo mama Godé Flora alobela ngo que batala pe biso so likambo eza batala pe ba artiste comédien oyo bazali banda ya mboka donc bino batala kaka ndenge bino bozo penser que de mama di mama akabolaka akipaka ya Kinshasa ya bino na diaspora wa kipa bino te oui ça non to vite akabolaka emso no mona ke no lokwa biso bango bazala bango na poto peut-être bazala bango mieux bazala bango bien so mona sens wana po ba biso ba ka bana poto donc contribution au Afrique te et ya pe poto or biso moto ebi ke non tu ba réaliser biso tous les na poto parce que fait contribution qui m'a payé quel effet mais car ebele baspe moi ba nini ba bon bazango na poto tu comprends donc soto longoli na no côté ya makamba ki poto mais na ya contribution étant qui artiste to mona ngo même président de la République a Koufi au monde ba président musu pe ba yepe ba contribuer pe malgré tout na mbongo na ye et ça symbole parce qu'on a dit l'image et ça ka eloko mo symbolique que atata na mbongo ne ya okunda mais yo bimisa tamo 1 franc pour la sakia que non au participa qui donc d'autres pas ezaka pour na mokolo pe ko zoyo voilà yé pas kotia voilà bon mimba kansa kaka non noté ezaka pe c'est symbolique il y a juste moko symbolique yango wana donc na moment oyo moi ba nungu pe ezali ndenge makambo zo kendele kaka makambo keno et surtout makambo ya mbongo nde mutu place surtout biso ba congolais so ikomi kama mbongo e benda ba nungu comme telema masimato et telemi voilà donc jusque là net écoute maman Denise atindaki mbongo na ye ndenge zalaka me bato mususu ba baxi monta na ndenge na bango keno il paraît que no comité ezui monta ki ngandi bon na monta na bango 30 000 mais oyo ya tinda ko bango te vraiment pour parce que pour na ndenge respect mais on a comprendre été on peut singa monter à 30 000 expliquez-nous bandira na zo ba par rapport que non bato balobi balobi que non maman Denise a tenu 30 000 donc et baloki par rapport à montant tindaki bango so babaki balobi que non 30 000 oye tindi ozomona donc donc moni place mbongo makambo mbongo etambolaka surtout biso ba africain to ba congolais makambo ezalaka ke belé la kati ozomona donc et comme ce ko epesi moi nungu muke par rapport à comité parce que comité au bazawana baza comité moko donc le comité provisoire pour nos matanga ya me mettre pas on va dire comité et même ambition jusqu'à to kundaye et ça comité moko provisoire pour na ba kunda de za mona mboka nso ndenge za keno to ko biso ba chef te bato bazali organiser nango ba simba mbongo ba caissier makame bele bato bango wala mais ce que c'est moi nous passe na président de Vos et c'est moi passe na Jennifer et c'est passe na sœur Maya na ba comité mutu ba tikana yemoko Ramazan le ka mettre pas par rapport ya babilo mutu o bimi keno ba 30 000 or ce n'est pas 30 000 euros mais ngala yo ka iboto ke 5 000 mais yon tout sur bat yango moni ke lobby et monsieur Salamaki banani babimisi malobake aux 30 000 et ça ba les ont dit quand on est au Kaba on est bon ba nous ba les ont dit tellement ba nous balinga ko ya ka pa na bango makambango ke bango ba ekomela pa na bango et ils ont banate bato bango balinga kino gérant sango peut-être ya mbongo ngo fa ke komela ne bango mais loko ezaki na comité mususu oui to kana to vanda na mamuki wana est-ce que mama di mama obino lo bokoma kaka mama di mama parce que mukilebi ke artiste bakoma na bango ya mama di mama alors siko mama di mama azalaka na comité na ye moko boye oyo soki likambo zali apesaka mbongo après bango nde ba gérer to mama di mama ko pesa na n'importe quel comédien donc to bana côté ya mama di mama parce que contribution uti pa mama di mama te contribution uti pa mama Denise oh toujours bala oh lelo et uti pa mama Denise Tshisekedi de où et uti kuna donc oya mama di mama nan to su angote
mais sikoyo il paraît que tozoyoka ke non message auto salaki o Jani Fai Franco na bango salaki il paraît bato bazoki message wana il paraît nazoba bien parce que bato balingaka Rolanda kofinga il paraît que bakomisaki yango te pa ya mama ni mama na bato bazali ke non bakomaka proche na ye pour yaza quand même maman aza place mutu nyoso to koyaka mbamo di ko le ka direct pa na ye il faut le ka l'intermédiaire ya bato mususu alors et ça bato mususu ba comédien to bato mususu bazali wana mieux placé ou bazaki lo bako komisa direct na bureau na ye mamoko et transmettre mama di mama mais biso basalisa ba comité vidéo que pour la formalité mais ba komisa yango te. Donc, basakane esprit. Basakane esprit, il y a biso te mais il y a comité parce que comité pour le moment c'est comité président de Vos Jani Fai Ser Maya na ba Ramso Ramazan les qui numéro biologique. Donc ezaki balasa qui appelle. N'appelle on a fait ça par vidéo. Par vidéo peut et pas bateau place qui ndak. Mais batouande ba triqué. Donc il paraît comité et comment arrêter. Et so to landi bien naïbi président Mimi avait tali solo moko boyé. Il y a ba makambuka ya boyé. Fallait que les places mo boyé mais parce que ko pas mutu mo boyé mutango asa ko la ozo balika na zo ba oui a freiner a freiner ou a joueur mo boyé na ibi makambo ya refait a freiner mutango comprendre donc voilà donc comité on a pe bazar un système ango donc comité on a bazar ko tellement et quoi na comité en côté et fallait comme na mboko na ba hotel ba biki na kamuiza côté à France bon ouais ezaka que monsieur taki bana liste to tala siko makamoneza parce que makamuso il est kaka bien makamuso l'équipe na sima na bango basa boye le kaka bien direct mais ce que to mona flou to ko batba ko mona flou le président de Vos ko mona flou yo lobby émission monsieur le kaka président de Vos a sala ki ne batba mona mo mkiona ameka ki on peut ko mata tonalité parce que à mon avis déjà que non trop c'est trop. Pourquoi? Parce que comment vérifier na kin que non maman livre azali si pris que message comme la qui était. Mais entre ta comité tu message avant tout donc quand on a maman va vidéo salami pour ko senga aide que le maman dit maman ba sunga biso na sens que non ba meka un peu ko polé parce que mettez pas normalement na à part tout le monde na ninga ba droit so que zaki nini pesa ki bien na kumbuka so zaki bien aza mutu fa ka ba droit chaque mois ele ka kabilo no mikemi le ko zo yango te vivant c'est normal il faut quand même ninga ku faire dernière demeure na et dit no image c'est là où ba gouvernement le ko ba ministre a écriture ba ki pana ba comédien tout ba ki pana ba artiste té mais toi choisir pour les comment que non faut boler la kaka maman di maman to maman Denis Nankero que tu as choisir alors message ndé monter comme quitter message comité pourquoi parce que tant maman Denis après ce qui m'a mkiona ba bien ah c'est que maman Denis da pour ba les da vraiment soni allez ba c'est trop frein ba moi ce que maman di maman après ça le sous donc c'est que kuna donc bon c'est normal c'est que kuna donc commence excédent yambon vous savez ok maman ni maman elle a continué parce que maman ni maman la mettre pas quand même tout ça normal maman ni maman la mettre pas na TV s'écaper si vous savez ba action sur les kanaki ni kuna maman président mettre pas azaka na poto azaka kinte bon ba lia quand même o ya dernier des mères na bon trop ça faut te passer information si donc place où est créé moi mkelo kwana au monaki na émission yote ko leka au président de Vos les kana comité na ye ningi zaki amasaki moi mke tonalité pour nous comme condamner ye que non pour ni bono pas mais omoni soki mutu a lobby trop et ça ka chose à souter et comme moi mo que non donc a lobby si ça lobby ga à sabolika donc voilà à sabolika parce que tout le monde que non mutu mo boye a supporter qui trop alors comme moi a lobby les gars vérité mais bato mususu o ba yebité pourquoi le baki bongo mpala moko non pourquoi ko ba bongo non ko ba monter parce que au moins za raso et dit no so bosoli loko moko na privé et que ba mona mamoisa maté bo comprendre que na c'est loko bosoli bato mususu ba na c'est ba ba kale et puis ça kanda si bo sali loko bo sala boye mais bato ba c'est loko par formalité to ba c'est loko par formalité après cela et ça bongo te ba comprendre que ça bongo te
Merci. Oh là là. Merci, merci. Bande connaît ce bon biso. Parce que ba mesana ko benga kaka. Pas éviter besoin d'émission mais ba ko benga kaka bon. En tout cas, oh là là, c'est ça bien franchement. Bon, en tout cas vous comprendre à côté à Zongi, Nal Malik à Zongi. Nal Malik à Zongi. Allô, continue papa. Oui, excuse. Kobenga biloko mikemi ko benga ba biloko ezonga bon. Donc, gabe ba zobe ba déranger matoyi ce soir. Matoyi. Moi été. Ouais, ils sont dérangés. Donc, yango wana. Et donc, ça qui moi ba biloko ndengona mais jusque là mama nanu a cette réaction té par rapport au parce que message ya bato comme zoki comme ça message ndé ba tika ki mo muke et ba comme c'est là qui a monté en fait na ko loba. Mais après, il faut créer un problème que nous, il faut créer que nous, maman Denise a tenu 30 000. Donc, ça veut dire que nous donc créer un problème mais qui même na Ramazan, par contre, on a un mouton le connaît, il lait qui a un mettre pas. Par contre, le connaît aventurier parce que et puis bateau mususu, mis à mettre pas. Mususu comme qu'on récupérer ba contribution na bango. Pourquoi? Parce que nous maman a tenu 30 000. Donc, mais oui, parce que maman Denise a tenu 30 000. Les mondes méchants, hein? Ramazan, yandeni. Antonga funa pembo nanga, maman Denise a côté makambo, maman di mama kotinda. Donc, ils ont la bienté. Ils ont la bienté, bah diaboser, bah voilà. Bah diaboser, bah. Donc, il y a un moment que non, ils ont quitté prévu battre en montant. Merci bande ko bo comprendre bazo benga kuna yango bozomona kazo sauter et to continuer toujours to ba programme ezanini en tout cas bozala ka la ligne to ba programme ezanini bo comprendre toujours live ezala na la kokoso. Merci Edo Flash TV, merci Eric Ojen Ntamona, merci na 5 étoiles de love, étoiles d'amour, merci na les véritables diamants noirs Gisèle Eumba Rolanda biso na musika, merci na balion de la presse nyonso parce que babi balion de la presse Ndé Makambo avec le king de la presse Dino Image Mopalisa Monene Yamboka tout ce que ça vient nous raconter tout ça beaucoup de ce que ça vient tout ça beaucoup de ce que ça vient du sawa du salaka andi du salande les kamalo banelengi alors là c'est là moi va partager ça là moi bien vous partagez ML Malolo Zawa puis partager Shalama vous partager 5 étoiles de love vous partager ça là Kitoko Makasi moi ba like hein au talanga boy butsa puis moi ba like ça là moi bien voilà il ça la moi bien dans la gamme pandisa mboka PC là on nga to ba vérité ba comédien entre bango na bango aussi tout le monde que moi désordre yali makasi nasi bino ba ebo landa biso bozo comprendre ndenge artiste comédien na biso kinal malika zoloba donc entre les comédiens aussi ils ont la bazizani makasi donc ba lingana ati il a ce que bolingo zate parce que comité moko boye ba tindi courrier pa mama ba mususu ba freiner yango donc comme la partie primo alors on dit continue ma solo papa voilà donc yango e créé zizani en tout cas et ça qui bien été na montant oyo maman Denise a pesaki normalement to ko lobango na écranté pour na respect mais bazaki qui obligé comité bazaki obligé ba loba yango lobby et monsieur Sameki parce que oui ko ben na ba problème et pourtant $5,000 oyo commis et comme et puis Dadi beaucoup même moutou à l'intermédiaire il paraît hier le d'abord $500 naïe na rapport ni kasi ne to ben on est commission to ben on est donc rapporteur bon to ben on mon to le ban comprendre voilà et après cela bon comme $5,000 $5,000 sont convertir en euros et payer 4,070 €. 4,700. Donc 4,700 €. 4,700. Et voilà. Et comme là qui biso awa. Ouais. Vous mais si kuyo, Bartimusu ba ko lobana mi ko biloba lo ba 30,000 €. Mais laisse tomber Dino Image. C'est ça yango pesa ki kana que notre président de vos baleka umuna baba tone mataki lobby l'émission mataki lobby wana c'est parce que les zondi bazo yoka bazo comprendre te mais bazo yoka kaka pa ba lobby c'est pour ba nuire pour nani ba cause so maman Olive Tango yoka ngona atinda soutien pas ba déjà c'est bon déjà. Et pourtant vas-y
et pourtant les gens pour na kunda normalement les bases sur le moment qui n'est normal 9000 na 9000 wana mais beaucoup ça 9000 exactement parce que ma camusé cause là et il y a capé après ça peut arriver beaucoup 9000 pour la poche et beaucoup non et ça qui moi il faut le moi baksa mabo c'est le moi en bas la kata ça choité donc faut beaucoup na moi excédent vous mais surtout ba yoka ningo de tindi ngo mo ngo ah do da bona bo 30 000 donc da tabo kunda 9000 ba tika lo na ni na 20000 21000 but voilà moi tu quoi allez batumsu ba to batumsu pesa ba cause causation batumsu lingi tu pesa causation te ba msusu ba komi bozon sazo causation na biso parce que ba to kunda yi déjà pour na voilà obi kesamba ezamba liboso batia mbongo matanga et puis batu baya ko récupérer ba mbongo na bango matanga obi ezamba histoire yotika la liboso mais makambo yango tsolo papa Edino makambo to mona keno ese loko mungo non ça maté auto mona bena keno mutapesi mbongo na ye ya matanga ayoki we komoko boye a vérifier écouter a ba récupérer même c'est ça qui a solo Medino mbongo oyo contribuer pour la mettre paille tant yo pesi même si mbongo on est belé mais automatiquement contribution ils allent quoi acte moko yo sali na mutu na honneur ya mutu oyo yebaki na grandeur na ye c'est juste chez moi les banques mais d'habitude na communauté tout ça la yango pour to yebi ke lobi pe kozwa yo pe baninga pe ba kotsapo na yo voilà donc déjà passé pesi moi nous soto lobi bien bino na bino entre bino na bino boyokani zate boyokani ezali na munoko mena mitema te kolinga ezali na munoko mena mitema te pourquoi parce que tout ça semble Edino zana to kunde ya bona boye mais ce ko mena mitema oldo fongola na biso tnezi likambo esala mi oyo parce que peut-être de vos temps ayo comprendre jewana pour lo babongo cela veut dire abane ko solani ba solani na téléphone amuna amuna jemo ke sao yango na déclencher ngo so mona ki je zakite anga déclencher ngote mais comment makamuso esimbaka poni makamuso esimbaka loko komika ya mete pai message comité to comment makamuso esimbaka o sko mete pai komate parce que baboni somme et puis batali pe somme monene pe ngoko ya et puis bakundi pe mete pai brisque maté et bomba mi banda ko faso ki le 7 dimanche ti lelo bomba mi quand même ba facture aussi hein bomba mi quand même mais sikoyo pour ni kune komakite donc place zo mona keno biso moko ba congolais d'abord tout ça na mitema mo na munoko o la ligne Edino image mais na mutema ça ngo bongo te mais donc yango na eza passe na yebi ke yo pe ezakala batu musu bakalikila ka opete babona oba meti Edino na lobango congolais déjà si na loba eloko entre bino na bino ba collègue musala oui congolais ndima mutuka so akufi congolais ko ndimo tongo za vivante na lobango même fois eloko ngana salaka oyo eza peka honneur ya biso ba comédien si biloko musunga na salaka dehors ya comédie to na bete lo so côté musique na salement comédie mo na sel côté on na sel mo côté on na ko mo na comme moi chroniqueuse mo ya lo kutaka ka ningwana et ça ka so honneur ya ba comédien parce que to ko place mo boy na saka nso kina na saka danse abimi kuna musique abimi kuna et ça on est na biso mais ko biso to ngo on est to kumi to ba que c'est bon et ça on est so ba musu mo na ba sale n bazo dinisa o dinda ba dinso ko n wana bozo batike nonga sale honneur ya ba Congo ya biso ba comédien honneur président 2000 yembaka so lo ba musique no nana ko yembela biso pena ko te so yemba 100 demi-ton to misa 2 minutes na yemba oteke demisa yemba ko leka mission tout ozomona ay ba manganese ayemba manganese ozomona ayemba ne mama balula nzemuna msana sidwana so yemi bongo netinga kina honneur na biso ngape na kota dance na bini pe dance na mais président mini parce ou là depuis ko ça déjà 10 ans album ngo si nous regardez j'aime ça le président mimi aosanga nini non aosanga nini loko mutita no ka bafundi za yemo président mimi kana mo lembo mo buya zakana ngo eza bo lembo moni esenga fa na mutu mo atindika kai azo motiver donc azanga ba motivation nzembo sa bête eza vrai chant ngamona yokango mais ça na ka ba clip na ko sa blom setikali. Et ça présente Mimi côté clip aya balio de la presse pour s'occuper na donc il y a une motivation donc il dit nous il y a on a mané ko ba kenon makambo yo esala
bien te to lingana pour de vrai to lingana ya mutema et ya mon côté pour mon ko na lingi di no image mais na mutema moi a di no image a rien yeso na no fini donc no fini ngona a muninga no congolais a nigérien te aza ivoirien te a camerounais te ka biso na biso donc yango monaki esala ndengwana donc pour la précision bato bazola nanga baye bakeno na zala comité te mais information na ebeta ki artiste comédien 30 000 wana ezali archi faux 30 000 ezaki te mbongo ekomaki $5 000 na $5 en temps de convertir na euro et pesi 4 700 euros à part contribution au ba comédien bakosala wana nde nayebi te nga opesaka eloko oyo ebendi mbutu mpona makambo ya mbongo donc jusque là pourquoi mes ndenge wana. Alors par rapport à ndenge président de force azaki pas content na makambo ngo ndenge lekaki est-ce que n'a pas ya comité au bino boza ko sous-estimer que bango ne bazo freiner ba makambo po bango pende ba ministre sango ke et ba 30 000 euros wana alors côté ngo mutu moko ba aningi sita batiti te kolinisa matite na c'est net na sens na net moi ba mirimir te de moi mirimir ezana moi cc mais moi to loba ngo mingi te mirimir ezana cc parce que déjà émission ekota ki lobby déjà et fa pas ki monde mobimba déjà émission président de Vos non comme non de Vos bamso bi président de Vos ata agressif na maloba na oya lobaki soit ne bato baso ne to na bamso voilà et puis na moni bamso ba commenter ba comique non bamso ba commenter ba comique non pona nini bato ya kin ba comédie kin pe batindi contribution te aussi longtemps bata poto batinda contribution na kin moni na moni commentaire bamso ba comédie ngwana na baloli on est comprendre ngadi non et baloli sous fallait pe bato ya kin pe ba comédie kin batinda pe contribution et puis ça na ba comédie kin o ba loba mais fallait batinda pe aussi il faut ça bien c'est ça le problème parce que voilà parce que ezali association salam au moni donc na moni ba commentaire bato mususu ba commune ndenge wana que il faut pe ba commune pe na comme soki ba commune ndenge wana seke ba yebi ke ezana ba collègue na bino mususu ba milagisa ke bango nde yango ata ko milagisa te dino te ata ko milagisa te mais na sens to lo bien ça c'est ni dino na sens que non comédie a profit biso so ba kufi na kin to contribuer to tin to zupe sal to masanga pe to sali to panzi matanga mais soki akufi ya kin mais parce que bango pe ezala contribution to banini to c'est contribution ezaka ya poto de ezaka biso to sala bango so ba kuna comédie akufi ezaka contribution to tindi et surtout ko bazwa sous monter bien parce que kuna maman di mama na maman di bazar bango sur place ok biso to contribuer pe kenaka moi tu comme comme comédie comme sous inverse comme comme belidon tout on c'est irréparable c'est faut réparer à la longue donc place de côté né mbayi yango wana na émission o esalamaki na ndenge makambo ndenge ezali pona wana ezana pona makambo donc pona makambo nde yango na clarifier bato yango wana mais j'espère yo bado ba président de Vos a koma la point wana te so komi na point wana pe so komi na point wana edino image raison valable ezali edino image en tout cas na bombeli ote ngamuko ngamo pe na sima caméra to yaki plusieurs sortes ya ba cameraman bazaki wana na sima caméra JC Mon na sima caméra et lumière esengo na sima caméra et beauté image na sima caméra to yaki 5 caméras zaki wana à moins que peut-être nous aurions contre temps pour na oya ko zala wana moi-même j'étais étonné voilà ouais c'est ce qui s'est chose informatique moi-même j'étais étonné dino j'étais étonné ya komona moi ton était pour dévocer ma toute première fois mais ce que tout à la sima ce qui vous a étonné pour la première de vos tonalité on a ce qu'il faut tout mettre pourquoi ça li bongo voilà c'est quoi donc le mouton le bagarabi à sakarabi bien à solarabi bien mais sur à mentir tonalité on a ce qu'il faut te battre non à voilà c'est quoi c'est que ça c'est que à mon avis moi que non tout c'est trop si et voilà donc après ça président oui bon à ça président voilà donc yangono omonaki et pesaki moi il okona o ba nso ba moni mabe yango ba que non il assume ce qu'il dit il a dit que non il assume que a lobby mta lobby il assume ma soka batu balingi batu na pourquoi ba bongo batu na est-ce que pourquoi parce que yemo ko a dit que non trop c'est trop
parce que mama di mama aza moto mote ba mtu ba comme c'est privé boza bien tout ba comédien mais ba comme c'est privé moko boye donc suku yo to baka yo suku na lobaka edino image oui to no ba suku eloko bongo mais suku ba artiste comédien musu baza na C o ba sala nzoti de faux fond ezala ndenge ni to ba kufi mais ba artiste comédien o ba contribuer rapé suku tele munene bazo sala coterie bongo ya mike o baza na ba classe A on ba komi na B ba matana C te e ko sala ndenge nini na ba women fois osomona suku c'est ça mete pai o yebi ya monument aza papa ya bato bimisa bato ebele moi osomona pena côté musu ba moi clé cadena et bongo siko na mutu oyo neti ba biso bo to posa ko pembe na mete pai te e ko sala biso ndenge nini si donc c'est que so ekwele libino wa éviter ceux qui mama di mama ko réagir hein mais siko yo to ba attends maman Denis c'est tu dis qu'on réagit ceux qui mete pai écoute ça ba un mot bonnet moi ba keti ba kokoso et bongo ba tikale hein donc ils a passé tout changer vraiment y en a qui non faut tout lingana ya solo tout changer mbongo wana za mbongo ya biso mo ba peuple congolais et ça ka ba droit na biso ko to zwa yango vivante tant ata muta kufi ne fiske eko e bakse kunda yeta okunda c'est ça il dit yo to ndaka yango bana mais bato muso ba réseaux sociaux mo ba ko finga muso bona réseaux sociaux finga boko kufa ba collabo bona boy non c'est juste to défendre à cause na biso edino image to futa makate to zali bato to zali que non makambo salaka l'état est au ministre qui tire ba biso to zo charge avangote normalement eza lokola ba comédien ba tikala ba l'échec na art voilà ozomona OK normalement avant finga biso faut tout na est-ce que bazare ministre architecture et art ba reconnu te ba tout ça ba nini na biso te tout ça ba biloko te tout ça ba carte te ça que non ministre art et culture ay ba que non ba comédien moko ya ba congolais ba existe à l'étranger et ça te même na Congo et ça te mais ce que tout ça ba tout monde tout ça délaissé so mto kufito le laka to kipa mama di mama to kimika kapa ya maman Denis Nyange roza première dame pour le moment c'est tout pour la biso ya ngwana le lokutu ke comment on a peut-être mama di mama quand même souci ba comédien et si quand même ça mama di mama comédien ba zéro yango te mais kasi ouais trop de question toujours bati tala souci za ki d'autre côté ozuma moko lembe ko muke parce que kama kama tuzuba yango ko welelana mama ba takopesa mwa mbongo boye ba ko welana e ko komate tango e ko na munoko na ye e ko ba msuzo no ye mto sala bomba mbongo zo pesa zo mabe elembisaka mutu ye pas na ba conseiller na ye elembisaka mutu ba takosala effort ata oui ba ministre normalement musala eza ya bango te ya bango te normalement musala aide na msufu ita na ministre ya art et culture ya mboka na biso Congo normalement mais surtout les laka pa ba mama di mama c'est parce que bango ne ba bongusila biso ba bakina ba drone na biso ezonga pa ministre na msufu ya culture et art wanto ke so ba mama te soki mama ko cha na sens que non ayebaki mutu na ye mais surtout la dit bien bambongo ngo ya mama di mama pesaka on dirait ezo panzaka ka mais c'est ça yango monique non ils ont sala mystique ils ont panda parce que ba famille na biso ba famille na bato mususu bazali ke lo ba komela mususu balinga ke non e ba ngindira na mbonga matanga c'est ça place soton yo ke ko wana e ke neti bana tiki ba pesi bango loko te mbongo munante ne place makamso lembisaka yango wana ay tamba mususu ezo pesa ko kabwana yepa ko non ngaso na pesi boye e ko kabola bango omona bo lemu mususu ekotaka wana usate mutu musomona mama muso ngapisa naye muso ngati na monta moko boye muntu so na pesi bango ba ko kabwana nango uzomona tout le monde a pesi mo vous avez été sur pesi mo ya munene pe ta ko ta pesi ya ka bongo me ba fondango bo so pesi montango ni zandeni c'est que so pesi na 30 millions ya solo donc c'est ba chango 100 000 alors merci Kinal Maleko pour ma mbongo yango na précision précision ma mbongo ezaki nango 30 000 te yaki nango 5 000 à pamba et puis oyo munene maboko na bino 4700 alors moi est vraiment à mettre pas est-ce que il faut arrêter c'est moi wana fato kota na programme na ye afato kota na programme ya mais kana ko sala ta bo invitation moi à mettre pas ata na moi comédie mo bo ça c'est bien bato ba landa yo mama na biso mama Kongo zo landa yo Miss Kadafi mama Kongo zo landa yo et ça bien na Vero Bolinda ba landa yo kana ko secteur so bo
ngama ngaundengi wana mangaundengi wana lobi zoro kulia nini zoro 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 kulia nini zoro 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 mwaba evenemsu maloso si obala nanute nabala natika metre paina nani soko ko bala na yo tozakolia tozakomela tozakolia tozakomela kini etelemi nyawo ale chicle kini etelemi nyawo ale chicle bon moi ya papa na biso présent biso maître pai olingo bani soki na otala maloso si obala nanute voilà oyo empire yemba empire mais t'es pas ça qui créateur hein. Oh mais kasi empire tu pas yemba eloko wana kasi kili wana utakuna si yango moni kino acha yango peka ya elo kili wana penza e utakuna na kine temi nyo ole chicle e yembama donc mettez pas ça mon bloc et puis à ex à l'époque bon ça mon musique ya mettez pas bon bloc en miki donc ba bloc on est ba soki na kanisa mettez pas ça t'a dit no mwani boni mobile elingi yo moko ba mama wala siku ya boka ndengi wana na kupe ndengi wana biloko obi tetra na esala o ke biso to yeba lelo mettre pai en tout cas paix à son âme mettre pai na famille mobimba kina mali ko to comme on a na suka ya masolo na biso vraiment bandiko balandio ba capter quand même quelque chose à bien et dit que partout matata zanga nango te même biso to yebi ba pandisa mboka ezana ba mususu ka bakal autanga autanga bakumuna ndenga mabe pa bomaka kayo mais en temps nzambe mutaboma mutu comprendre c'est bien alors to koma na suka pona programme ya maître pai na tanga ya maître pai pesa biso na programme ezan ndenge nini bakokunda ye wapi tozala na église wapi cimetière nini leur nini il faut tokutana po tokelela maître pai na dernier de mer na pesa biso na programme. Voilà. En tout cas, programme à mettre pai, nazo pesaka oza yuti malobe yuti pa comité, ba comité président Devo, Sir Maya, président Janifai, ndeko mso Thierry et puis na leki na moko Rams et Ramazan. Donc pour un programme eza date vraiment ezali le 22 il y a mois oyo tozali ezali vendredi morgue na ye ezali na Villeneuve Saint-Georges to kende kozwa corps na ye na 13h na morgue ya Villeneuve Saint-Georges et puis akokundama na Vincennes avant na Vincennes akundama Vincennes mais Vincennes na bango ekangami na Montreuil donc ils ont un cimetière mo ekangama na Montreuil mais ils ont la frontière ka ya Vincennes côté ka ya vandaka nde bakunda ye place wana donc akundama wana donc so ba longli corps mbala moko na Villeneuve Saint-Georges na morgue na ye place Israeli place nzoto nezali aprende ekokende na Vincennes côté ya Vandeli ba côté ya Vandaki ba kunda ende kuna mais ezali frontière ya Montreuil donc Vincennes on est frontière ya Montreuil parce qu'ils a que non bien au Vincennes côté ya Vandeli mais cimetière ezali na ngambu ya Montreuil donc akuna makuna donc vers 15h na ko ba l'état ba tout accord la 13h to kenda kanango to ko kuna donc ba 15h nde bakundi mais ekokota église té. Ah, écoute église té. Donc écoute église té ça ba selon moi c'est ndenge yimo lo biabi que non mobile na ye azaki bato ya ba so ba mfumu so ba tafu bomba donc des ala que non moi ba côté écoute église catholique ils ont non ils prévu pour écoute église catholique bon selon programme les alaki mais moi si na ye lokola zali femme légitime oyo babalanaki o l'état yebi soki alobi likambo biso comité to ba artiste comédien soit na ba famille na ye et artistique tout ça eloko toko kolongwa to ko baksa wana te parce que moi si na ye azali vivante donc kolongwa na biso la 13h na Villeneuve Saint-Georges le 22 vendredi inde tina hôpital et tina pardon na cimetière ya Montreuil. Alors batu vraiment ils ont vraiment dit que balbaya nenge makamuzaka parce que tout ça déconfiné dit no bolanda bien mais tout ça vraiment la liberté totalité
Tous à déconfiné, mais tout en liberté totale. Au moins, ils ont plus de 200 personnes, 100 personnes, 150, non. Parce que comme à un moment où on a cimetière, on a 20 personnes, 30 personnes. Alors, si vous avez 150, 120, on a un tika les bandes, on a pour mettre pas bâtiment. Donc, on a un comité le baki. Au bas on a soutenu par côté artiste, au bas battant, au bas battant, ce n'est pas grave parce que tu as un moment où brouillé. Non, nous voulons sur la liberté totale, il y a plus de 30 personnes. Alors, surtout, ça va 30. Et ça, tout est pour la paix et tomber, moi, je déconfinement, mais déconfinement, ils ont nous moins, ils ont vraiment, ils ont nous macasse, ils ont nous vraiment totalité. Est-ce que puis, oui, vas-y. Et puis, tous ont masqué, tous ont vraiment masqué, tous ont masqué, vraiment là, c'est obligatoire. Et que ça, c'est bien pour nous, respecter 1 mètre, l'État n'a pas passé. Donc voilà, jusque-là, pour comme ça, alors, on va tout peut-être vendre ko so bali baya na bango na cimetière ba ko ya na bango mais na kati ya cimetière ndi ba ko tate ko ba ko linga baya ko accueillir oui bakokoya mais dans endroit mususu ou bakokoya ba mona ka neti be mede zo kota peut-être bon ba musika mais o ko kota na cimetière est autorisé na maximum mo ya bakia par rapport ya ba biso to yebi yango ba loi ya mboka ndenge ezali mikolo ne place yango wana. Et en plus de ça, tout le monde qui a un ndako na ye na Vincennes wana na se na ye pona ko pesa mwasi na ye ata over ya so name to pesa programme so ndenge bakamelekela na ko kabwana wana pesa ko senga susu kaka di monité après là on est trop panzande à partir à wana soki nde plus tard na ba bien soki plus tard que non makambe songi bien peut-être ne no ki comité ne ba lobby ne ba président de vous ba bay on te ko ko salle plus tard pona tout ça la mémoire ya mettre pas pour aucun cas inaperçu ka bote pour ça nzoko oyo atiki biso. Donc jusque là programme mes andengwa mais le 22 oyo nde mon corps na ezokota na serre mabele na 15h na hôpital ya Montreuil et na cimetière ya Montreuil pardon. Donc voilà. Merci Kinal Maleko na programme opesi biso bandeko ka nde Kinal Maleko utukoloba tozana malgré tout tozana déconfiné mais tout ça quand même beko ba masque na biso et puis ba gants na biso na maboko 1 mètre pour respecter yango et puis faut to yebake tozala moins limite ya bato ba kokota na cimetière ceux qui okoya ko accueillir mettre pas pour na dernière demeure na ye pas de souci ya kanayo mais ceux qui valobi que 20 personnes ba kota pour se déranger té ato moni pes ba kundi mettre pas été vu que moniteur assister à la cérémonie na ndenge to ko accueillir et osala ka malamu mingi to wela la biso te ke to mona ka place ni ba koti na libulu eza nango important parce que tango bakabozala ka nango bien tozala ka wana to mona ka nyonso letaka mais tango balobi ke tozala 20 personnes en tout cas ndeko to sala na mutu makasi te tiki 20 personnes bakoti so bakundi basilisi biso nzela Vincennes pa ya mama bana ko kuna to pesi au revoir na ye après to panzani parce que moment où tozala ngo za moment oyo il faut tozala na keba ndenge ni bi ko pesani vraiment to ko bina suka penza ya histoire na biso masolo na biso na kusenga yo so kozana mwa liloba oyo to ko subsolution na biso na yebi ke kina oza mutaba tibele pe na moni mapozo kere azolanda yo na moni kisan tokoto azolanda yo na yebi te soko okolo bala bango nini pona okabwana na bambote na bango. Oui, en tout cas, merci mingi na bato nyonso o bazaki na biso du début jusqu'à la fin na émission kitoko ya le lion de la presse ya Edino Imanje Mozalisi. En tout cas, merci na bino po bo bandele mso tina suka na biso. Toza vraiment wana ba onso baza ba ligne mso ba benga ba contacter président de Vos Janifai Mama Maya. Soki ba mso baza PM mso peut-être ko benga pour information mso mike bango comité nde bangwana. Na leki awa nazo bandela ngo bien naza comité te. Naza na comité na kata comité te ya bato oyo baza na organisation mais naza mutu oyo mopanzi sango ya koloba makambo na lobby oyo comité epesi biso état qui artiste et comédien parce que bato musu ba na dit so comprendre na ba interprète mususu aya leki
est-ce qu'il y a un comité pour y avoir bon. Donc il y en a dit que non, tout ça na compréhension moko, il y a bien. Et donc en tout cas, merci à tous sur Bandabiso. Et puis mukolango na la société, même ata bat ba zali emsu que non famille bazali emsu bakoki 20. So comme matanga na kinal. Moi côté ate na tiki famille na ba keke ba oba mito atende ba présence ba kokani ba mikolo ba koti na tika na libanda ya cimetière. Donc ça montre que non ngam na lobi boyende ngapi na ufuna côté na cimetière. Te de na métier les déventé. So ko moni que non moi famille bazali so moni ba no ba tese emsu famille biologique emsu ba ya 10. Biso côté ba commune ba pour 10 personnes hein, il dit non. Vous avez demandé ça? Bino ndi buloko boza bato la caméra bokota mais biso toza so libanda neti ngana ozana libanda pona mungu kilo ba mito atre ba poser des fausses bakota na bango. Donc ça montre que lokola ngam na lobi bongo na lobi pese information ne ngana France obligé té na ko kolanda na nga pona mona mais so e comme place mo na limite donc en tout cas merci bien na za loko na lobaté pour comme ce tuto yangona ile kaka na kimia des autres des artistes en compréhension journée yango pour ne mettre pas na mona mko mota ça des autres na makamba bato na mona na ngote il on enseigne à Yangwana. Quelle question de compréhension nabiso. Quelque chose à bien nabiso. Tout ça, famille, tout ça, comédien, tout lingana. Liwa était à Kakabiso, biso tout tirali vivant. C'est tout. Là, on a le Bayangwana. Merci Kinal Maleko, merci vraiment na présence nayo, na ndeko participer na émission nangai. Alors, ceux qui ont qui payoté, les clients qui ont pété information, ndenge ni banga ba funda mettre paille ici parce que jusqu'à maintenant, non toujours programme Moroti. Donc, toujours y batté, tout quoi, qu'on se tape que peut-être pas ici va funda et qu'il y a une petite. Donc, grâce na yonde, au possible information ya kitoko, o bande kono so balandi biso na moni mama fololo flore la marina azolanda biso ayoki quand même information que mettre pas il va funda le 22. Alors, José Longa, merci. Vraiment, en tout cas, Kinal Maleko, c'est mon mingi ya kolanda yo. Nazomona Dembo Momo Samandefu. Nazomona président de Vos, Azolanda Tebiso. Alors, nous sommes sur le président de Vos Salandio, Ayokio, Rico Jen Ntamona, merci. Bana Kubana Congo ya Bana Mboka, merci vraiment. Alors, Kinal Maleko, en tout cas, ngala ko kango soutan et belete parce que minute 5 il faut clôturer mission na biso. Alors, ngala pesu ba courage. Biso ba pandisa ngo mboka ba lion de la presse. En tout cas, to manquete to zalawana pona kokunda notre artiste oyo aza icône ya comédie na biso. Vraiment to zalawana pour travailler elongo. En tout cas, il dit que ba lion de la presse bazala toujours présent. Zalawana. Merci en tout cas. Boutou et l'amour, tout le monde a l'imbalasima. Merci beaucoup, Nayope, merci beaucoup. Merci. Alors, Balandino, merci. Balandino, sur le message pour l'Andaviso, vraiment, bon, tout le monde, Kinal Maleko, il y a un petit programme, nous, sur la Matanga, Ndeni, Koleka. Alors, vous continuez pour s'abonner à la page Yaba Lion de la Presse, ok, na Facebook, au Betty, le Lion de la Presse officiel, au Mon Abisso, au Betty, pour s'abonner. C'est gratuit pour s'abonner. En tout cas, pour s'abonner, vraiment. Les alango gratuit et puis tu repères ça même information en temps réel. Alors la minute quand tu se passe là la même chose toujours pendant sango ya mboka. Vraiment na pesi bambo te nanga la lion de la presse nyonso Aziz ABC Chati. Merci 5 étoiles de l'or, étoiles d'amour, le véritable diamant noir José Leumba, Dembowe Momo Samande Fotika la moko na média, El Ngoma Chandrele, Bijou El Kika, Mama Lorraine Fololo, vraiment Boza Ebele Paola Lopez, Myriam Latour Eiffel, Pata Plus, Chameau du désert, Kayaman Paris Zouga, Pata Plus, Rodrigue Image Pro, Gilles Vamanteka TV. En tout cas, vous avez belé, on a tenu à comboter pour comprendre. Vous avez tenu belé, moyen temps la pela nous société. On peut si dans votre langue, il y a maman va souverain, va soutenir na namoni maman na biso ika génie, namoni la marina fololo, namoni maman Nico Kila 4G, namoni 5 étoiles, maman Odile 5 étoiles, merci Bambo te na peso sali, namoni MK Moussoeli Bambo te peso sali, vraiment maman na biso Rifine Makayabwa Pembe Bambo te peso sali, vraiment maman Nisha Bobo, merci Super du quartier et maman na biso Irène Bengazi, merci en tout cas. Toujours connecté, branché dans Panda Sangwa Congo.
ya bino mopanzi sango ya mboka. En tout cas bayo bo continuer ko s'abonner bo mesana kolanda biso na Balion de la presse. Merci. Ciao.